Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Je tiens avant tout à vous remercier de vous abonner et surtout de ne jamais oublier de liker toutes nos vidéos. Grand merci à celui qui est derrière la caméra, Nantes Tungi Tungi. Grand merci à My Lady Boss, Pichou Mangaya, pourquoi pas à Tonton Bandalom invisible de la nation. Voilà mesdames et messieurs, je ne serai pas seule aujourd'hui. Je reçois pour vous un grand artiste musicien de notre pays qui fait la fierté de la musique congolaise aussi. Voilà, il est là avec moi. Bonsoir Tata. Ouais, bonsoir maman. Pesambo te na banyo so bazolanda à travers le monde entier. En tout cas na pesimbo te na batunyo so bazolanda ngai. Ba ve na ngana batunyo so oyo bazana 5 continents. Na pesibino vraiment ba vu. Nzambe ya batela 21 otozokota ezala pena na lokumu. Ya ye moko kolo yeso kolo oyo azobatela biso. Voilà, merci beaucoup Tata. C'est un plaisir mingi ponangai koyamba yo na émission nanga aujourd'hui. J'aimerais avant to banda oui bisanan bande ko bazolanda biso soko latinini. Mesdames et messieurs, je vous signale que nous sommes à la répétition, comprenez l'ambiance hein. En tout cas, les Nazaria wa dans bilamba ba yebi, netio tuli na ba bilamba ya wana zo ko yo. La lati ise miyake quoi, ise miyake. Vraiment, ils appellent la chair, quoi. Ils appellent la chair. Tant qu'on a continué à gagner pour Bayebi, que les grands s'appellent, tous ont mis à cet album Nabiso pièce contre pièce, et ça bobima. Donc, mon tournoi soit à Yaya Naye, non qu'on aille, Tata Moisi Naye, Maman Legi Naye, Cousin Naye, oh Jissé Mosaka, oh JP Loboko, oh Bana FIFA, oh Bana Londres, oh Zarana Suisse, Akanga photo. Atineli biso na WhatsApp photo na ye ekota na clip ya pièce contre pièce parce que pièce contre pièce tozolo ba mama bilamba makama bilamba esilaki nango mais to tongisi yango na kati ya makambo donc mikolo yo na monde entier sokozo leka yo kali sur la pièce contre pièce batu baza kozela album moyo partout maboko na bona pièce contre pièce album na bino. Voilà, merci. Awa tozali place à répétition na biso. Vraiment binope bozali awa. Soko zana kisasa olata ka forme okangi photo otini na numéro ya 00243 819 59 527. Donc to bandeli 081 19 59 527 numéro idéal yangwana okangi photo olati kitoko obwaki na WhatsApp wana toko eserango na pièce contre pièce déjà na sina zui 200 photos et on a 60 photos ezaloza mwasi soko betaka forme otindi photo donc vraiment c'est du nouveau quoi, c'est du nouveau donc biso za bateau et papa we balabaki tata vraiment ngana sina koli atikele makama bilamba tata lata yango faut toujours dans l'exakinaza champion yango forme zobetama vraiment vous allez décider tous un album nabino oyo bozo zela quoi na mistuka fourmi m susu bakalate quoi. Merci. Voilà. Merci beaucoup Tata. Oza parmi les grands sapeurs ya mboka na biso. Pourquoi ne pas lancer une ligne de vêtements? Le rôle à moi marque moi quand tout le monde a artiste international il y a Libanda. Bah ça là marque na bango son encore ça moi exemple le la Kenny West azana marque na Yezi. Pourquoi Tata a lancé ligne moko ya vêtements? T'as raison. Mais le problème c'est ça que nga lelo soki na sali marque nanga exemple. Donc ça là on est parce que déjà couturier moko munde na zalaka Adolfo Dominguez et bimaka le rôle ngai. Osonga bena ko saso Adolfo Dominguez o monete ke bango ndike et puis aro batrishaka nango te ngala za couturier te na bana ko tongisa ligne moko ya bilamba na sala pona nga e kosimba vraiment te nga fona la takaka ba Yamamoto ba J3 ba triple semelle ba Issey Miyake ba comme des garçons ba Reya Kayakuba ba Didi Kembers ba Disquarel ba Pachoti donc c'est ça quoi donc dans la rola tate nga moko tata na la dis bato chekabana comme a dit Coco tu auras des cas de Coco
Donc vraiment ndenge za wana fona sala bon na yebi bo ba sala kana bango za bonne idée initiative bien mais biso photo là taka oyo mondela tongi neti bilambo muta tonga waza gaucher aza gaucher mutu pa tonga ka yoji azala gaucher ngomoni ba tchaka étiquette na poche ba benga ngo loboko wa mama. C'est ça quoi. Mais moi, Mikolo et Outi Koleka, tout le monde qui est vraiment polémique, il y a Bayoji et Bimaki. Je sais pas, on n'a pas entendu parler de Tata à un moment. Mais on préfère Ayoji. Non, on a bana makamouana. Oh Yoji, oh Versace. On a niveau ya discuter. Pour nga na lobaki o yaza danger to kutana pas mamilela, ina bilamba, ngana ina biloko. Pour nga na baki nkutu. Non, il y a un kutu. Le dernièrement, la bimisa qui va valise, va aller la mission à Mike Lokamba. Donc, on a polémique, on a non. On a une déjà, on a tchétembe, a une bagin kutu naye. Et puis, on a ça mouton à l'attaque chaque jour. Ça peut qu'il faut l'attaque chaque jour. Il faut que la fête, matanga, ton mariage à Mama Umba. Néo lati, tout va bien ici au côté moto, même répétition, il y a une forme. Avec conscience, dans la table avec conscience. N'amour, n'aïssi, et puis il a mis à la rapine zoto. Il a mis à la ranzoto. Parce qu'on va dire dans la bêtise, on a cassé, on a ketchup naïkiki, et va ketchup pas en babate. Gilles Benaya Hermès, donc deux fois, donc tout ça la mousala. Là, insisté quand on a battu Nyoso, où il va jouer l'album. Nabaro va jouer Bimisa, Bami Bimisé l'avant. Pour ce bois qui est à bord, ah, Magunta Didier. Tata Adolphe, parlons un peu de votre rencontre avec le chef de l'État. Ah oui, parce que le chef de l'État a fait ça qui discours naïe, a sali consultation. On était allé là-bas avec artistes et musiciens, tous à Kuna, tous qui n'ont pas mémo na biso, Fatim Beton, tous solo la Guinaye, tous pessi mémo na biso. Mais na mémo wana tolobaki que population il faut aller à Nanzala naïe. A fongoli frigo a kuti bilo a rolia. A lingala na mbeto a bien, a la na mbeto a bien. Ma boule si la nanzela, bamboula souke beti ba érosion si la. Batuba vivra bien, ma rapetoloba na chef de l'État yangwana. Ba politicien bazo Congo lokola ya bango te Congo za ya bisonyos. Pour ba politicien ba comment on Congo za ya bango non, population za derrière. Population na MCB non population za derrière bino. Population fois za la bien, Corée za la bien, Maïs za la bien. Donc merci na Fachi Beto. Nenga ya Bibiso, ils allaient très bien, Batutu, Bazala qui vraiment c'était très bien quoi. Mais après consultation, tout le monde équipé bino ba musicien, beaucoup qui na studio Bosali Nzembo. Ils allaient qui par demande ya Mokonzi, to seulement une façon ya vous la reconnaissance envers lui. Non, Nzembo là to yembi ba Mokonzi, to yembi union sacrée. Toyembi population azala bien tolingi mama pa mate. C'est ça but na biso ya Nzembo wana. Bon un de ces quatre matins je crois il fait bima parce que président Jossam Daza occupé Maramango, on a chanté tout ça le clip. Bazwa qui film na bango malgré ba batulanga bazwa qui film na bango donc il est très bien. Voilà. Et na kati Nzembo wango boyembi ba musicien nyonso to bopona na kika un certain groupe ba musicien ndamu bayembaki to ba musicien tout ça taba 40 tout ça taba 40 bon ba misusu bazana ba poto bazana ba voyage mais on est vraiment dans l'union parce que force à Congo le lomoni ba artiste belé ba profiter qui na ba makele na biso ko soit na biso yango le logo makoyoka o mutu boyo mais pour le moment, on a rendez-vous dans Bafle. Donc, pièce contre pièce, union sacrée politico, Ezarouya, Babongama. Moi, je parle que il y a l'album Nanga. Naïko Tonga Motote, Naïko Soane Sa Motote, Bala Firenze Bayebi, vraiment Baomba Lumumba, la force à l'Italia. Jansi Mayasi na pesi mbote, na pesi bana FIFA mbote. Na pesi ba Debs de Mokalinga mbote, ba Patrick Amisi, ba Dodé, na pesi ba mbote, ba Freddy Matete, ba Guilhem Ayindo le mannequin, ba Munyoso, ba JC Mosaka, ba Tunyoso baza ko soutenir, ba ser, bokanga ba photo, tout ça là quoi. Donc ba zela yango quoi. Tata Adolphe, parlons un peu de l'album hein? Amitié. Ils ont évolué. Bon, album Amitié, et ça là qui Nzembo Moko Zawana Mama.
Dans ce moment, on a aimé la Kwangila, elle est vraiment écartonnée qui m'a cassé. Bobé talon maman, monsieur. Tu fais talon maman, bah on va t'amouquer. Et ça, dans ce moment, écartonnée qui m'a cassé. Eh, Ngaï. C'est moi. Date de naissance, Nagana Yébité. Lieu de naissance, Nagana Zambaye. Odo Bikalanga, Babakana Zamba. Soki, Nyamani, Nyakia. Oh. Kenan, Ekoli. Date de naissance, Nagana Yébité. Naissance nanga izamba Kondo mikalanga babakana zamba Soki nyamani yanyakia Mama butanga nakatia zamba Zamba monene kuna moto azala kibe Kaka matiti nyama zamba na bandike Tango yango mulele baya zala kide kobenye Bato bakufaki mama tikalaki yebe Naleli ye Enga naleli ye Naplora ye Maike mwana ngele Naleli ye Manushe ngele Naplora ye Levanta ye Mama Papa Papa we papa Jimmy Ofosa, Azana Mama, Jise Mosaka, Azana Ki Mama, Pasteur Ati Mosaka, Azana Ki Mama, 60 ans, ça c'est fait de Pasteur Mosaka, Alléluia, yo 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 yo. Joramboule betakina kisasa sasa. Joramboule betakina Zaïr. Chérie à l'attaquer la baya bébé. Attrape-moi le poto de la baya bébé. Alors petit makala tcheko na itwanye. Comme une bali batika boluka ye bébé. Chose étonnante, balini kaka ye. Chose étonnante, rigouanye balini kaka ye. Erike kwenye mwana mama oza wapye. Alléluia ye omasa oza wapye. Koko madera oza wapyo. Lora mosumu oza wapyaya. Baibala oza ewebe. Hey, bye bye, mama umbala, bye bye, la vérité, mon déma. Alléluia, alléluia, ma mémorance. Alléluia, merci. Et ça nous on a aimé la maman Nangai. À Bruxelles. Anniversaire n'a été goleka. Mais dans un trop la douleur que j'ai perdu ma soeur que j'aime beaucoup. C'est ça quoi. Et puis il beaucoup le talara. Donc vraiment Génial Rose, King Kestel. Donc vraiment ils ont tout
finga mama na ye nakobota likambango naleli yoyoyo ma référence naleli yoyo ngana leli nanga oyo nakoyoka bengi mama na ye ndoki oyo nakoyoka fingi mama na ye nakoko tolikambango mama toke mama mpona nini ngai na betro nouveauté moko hey poto bana poto la fume hey ya Johnny pona nini kaka ngaye pona nini kaka ngayo pona nini kaka ngaye kaka domi alatisinga simisi ya mana alatisinga patalo ya ba problème alatisinga botutu na nzoto alatisinga simisi ya mana sambe critère nini nyonso akiboka bola biso yaya basusu bapauvre basusu bariche quel mystère ozapela ngai okotakanda kwa nzambe moko losambo na miso ya yesu masiya ye azongata lelo nzambe na ngai na kati ya sanduku mema maloba ya sika oyo atwanga ye foto azali te oyo mpe akanga ye poli foto azali te quel mystère nzambe na ngai sikota tozalaka na wenge kala oh tata faut chanter mais quand la mono n'ira comment entre les premiers et les deuxièmes. Voilà, merci beaucoup. J'espère que cette belle chanson a fait plaisir à tous les mamans particulièrement. La cola qui l'éducation physique. Soki mama moninga côté à moi nae ngali toye koyoka makloba wana yango komisanga honorable Fachi Betonanga. Merci. Voilà, merci beaucoup Tata Adolphe. Grand merci au président JC Mosaka. Grand merci à tous nos abonnés de cléboa.com. Toujours continuer. Tata Adolphe, Mikolo, je ne sais pas, Nzembo ou Tioyemba, ou on a ma plateforme nini na internet. Non, toujours l'air biloko bimi, ma fiche bimi, biloko peut continuer ma plateforme nyons au CDB Bima. Il fait bima bela na ba norme nyons. Mais si qu'on peut n'avoir que musicien Yembi Nzembo na bien à sali à ma composition na to ba consommer ma kasi. Il faut pas vu ça là sur internet hein. Non, c'est pas le vu. Taboulé. Détrompe-toi. Taboulé. Tango azalaki kosala CD omoni lelo soko sali ata ba milliards de vies ezala ngona mbongo penate mais soko tiki ba milliards de CD okomi mutu mbongo ya libela pona Congo musicien mutu mbongo azalaka te j'insiste et j'appuie biso tout ozala biso ka bato tozoluka kaka moi pondo ekoti boweleli na ba musicien moi soso ekoti yazwi lipapu yazwi kingo yazwi dendo soso azwi makolo ndenga mais balobi ba jeune talent ya mikolo bon ba sa musique na bango bazo beta bazo zombongo c'est pas musique ya oyo ba ene ba salaki succès ka ya royemba na basi bolinga okosela bat makampwani ba misie ba na mbongo te bazo bunda petit à petit ezokotaka ya mikie ba misie bazo lia ba mbongo wana ko ba musique musicien mbongo ezate bomaka matolo lelo bomaka kosenga misa kufi emsukutu ngana za na chance mikona zuma ba 10 000 ba 20 000 ba nzembo ba 15 000 ba kaska sirika eki kwenye apesa ki 25 000 José li passe à Wundu kapesa ki 30 000 ya mbaki mandala zoki ma 5500 na ye alia moye mo kapesa biso de quoi mbaki ya iso azoki mbongo na ye manu Schengen ba pesa ki mbongo il faut si lisaka 25 000 nini erot bon on a pris nango ah otala ngona soni obendenge
Voilà, Tata. Tu as remarqué qu'on recrute un bon musicien. C'est très non, non, bon, vraiment, un musicien, un musicien, tant que na chair de poule et biminga na pena que non celui-là vraiment il chante bien. Il y a Jean Zali, il y a Jean Zobela. Donc il y a rapidement, oui, rapidement on peut avec votre permission. D'accord, allez-y. OK. Donc il y a rapidement betela inzembo, abeta nzembo ya Kadima. Toke rapidement tellement c'est magnifique. Ah ouais. Kadima tala balingi kokunda ngai mobesu nazali nanu kompema nanu nakufi te oh fils etana kadima mobali okabi ngai kadona bambanda nazali nanu na mai na nzoto elenge oyo fote ya mbanda te fote ya komelesan atekeli biso elamba ndenge moko bampangi ye lomaniama fisetana komelesa ye kwaluka na ye se mbongo ngai na mbanda tokokani ye yo maotelakisasa mobimba balali ngai nazali sekotanga plafond na kanape mawanzo kadi mobali akabi ngai kadona kaleki bazalaki kobenga ngai ya na nzela ya zando merci. Un jour, il va partir un jour. Mais est-ce de voir vos musiciens évoluer dans d'autres orchestres? Ce sont mes musiciens, moi. Mais un jour, il finira par partir. Il va partir. Dans l'arène. Mais ça vous fait comment le fait de voir les musiciens? Il est libre. Il est libre de partir. Voilà, merci beaucoup au président J.C. Mosaka. Madova, la ville Saint-Georges, la boka Franck Keto. Franck Keto, quand on a ma photo, on tire la pièce, pas de pièce. Oh, de là. Libala, tunatango, mama, tunatango, basopela yo de masolo, makulutu babala kala baebide makambo, apara babota biso bango baebide sekele, ikolelo komo susu mama, kuluse alikambo yo mema oyebi ata sindote, tunatango. Ezali eloko basalaka na motema bakuta ibongi emidala okanisa soki solo okoki ezali te balala eloko lobi bokabona likolo eloko mosusu kodema yemba ata bokovanda na ye tisuka ya molongo moto akobotela yo nde bana soki olei otandi te komeka osami te na mozindo. Il y a Redi à Missi. Il y a Redi à Missi parce que Moni Batulogla va Redi à Missi. Bailo Kanto, il y a Bailo Kanto. Moni Batulogla va Bailo Kanto. Azana ba evre na ye. Azan musicien te ono fi. Oh, il y a Sakunate. Il y a Tokena Massina, Okena
Njili, ok na Mbinzo, ok na Kingasani, ok na Kisangani, ok na Lubumbashi, ok na Kolwezi, ok partout. Okoyoka banzembo na ye. Babenga ngo œuvre. Donc au sali nzembo etikali. Omoni lokola nzembo ya papa na biso ba yemba na Dodge. Faut y ambanater, faut y accommoder ça. Et maman a dit botamite ma soeur. Mais si le lot sur le béton mon n'engagez nzemba bayi le canto yo moko moni. Pour na boyi bayi maman nzembo na ngoma eza banzembo na yo bayi bien bon. Toke na moto bisa rapidement. Mais a pende toye to sentir pena moi qui binda pe na makila. Té, to so que le malembe wana za tala kunga. Ne m'emballe pas, je connais les jours étrangers. Donc, yes, Koudé, yem daimi yaï, bon, il me dit à la maman. Tout le temps Nazaliawa bongo moteme bouger. Je n'ai ni paix ni tranquillité ni repos. Yoka kolela nanga de kodiskense la Firenze. Elokona kosenga Willy Ebonja Olivier Mirali Tonton Tsumbu Cherimba Papi Choma Alemwe sous le tati de Pape Yokozuna Enrique Lomingo Chobo Fassa Boyoki Aïssa Nono Mbonga ye Si bolingo na sima izana lelaka Botika ye aki chikinga na nani Papa lobaka bolingo na gere lele kwele linga Nakoma kwetele wowo Merci asalaka soki alingi to akomi zoba na bolingo kasi babotino baboyi yangano tokwelana mpo nazali moto ya region mosusu natali gauche droite likolo mpe na se namoni nani te oyo koyambelanga Mais quand on a tout à papa chéri, on découvre qu'il quand on a tout à papa chéri. Modilango bozindo na bolingo na memi kobombeza mabe. Voilà, mesdames et messieurs, ça continue. Tozo qui est vraiment vers la fin de l'émission Nabiso Boyo qui n'est pas musicien, il y a Tata Adolphe, interprété Vena Banzembu. Tata Adolphe Alexis sans rancune, ba collègue musicien. To bande konae nyonso, ayembi Banzembu presque il y a ba musicien nyonso. Voilà, grand merci au président JC Mosaka, Nestor Lukusa, le ministrable depuis le Canada. Je te salue. Voilà, Tata Adolphe, la fois passée de Okaki aux Alaki victime, il y a Makamoro, il y a impôt, il y a des GI. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Non, c'est pas moi. Est-ce que vous avez au moins vu la publication? J'ai vu ça, c'était pas moi. C'était pas moi. Donc, là, pour l'enté. Nazolo Bara que Bandeko Nango Bazola Nanga de partout. Album Nabino Tokomi na Souka. Vraiment Efrata. Boutique Mounene na Axe. Ya Gambetta na Lyon, bisonyo sotoki na kosomba bilamba kuna. Nanga mo pe na tinda ya basomeli nga kuna. Donc pas ya Daddy jeune patron bisonyo sotoki no somba bilamba kuna. Album na bino pièce contre pièce ezobima. Bana Londres, ti na N na Vietnam partout bazozela. Les États-Unis bazozela album na bino pièce contre pièce. Okangi photo, otindi pour kota na clip. Donc vraiment on est ensemble na bande konangai. Bozala tranquille et l'eau moko zati na terrain bozala tranquille boko sepela ba featuring a minene et salami vraiment
forme tikalaka forme pour forme là qui nango tozongi si forme donc la force à l'Italie Jansi Mayasi bendele toujours ba blouson wana donc yo yebi bana FIFA bino nyonso ba kipwanza bino tout bozala tranquille Franketo na Brosanité Nico Zimak na Belgique Eric Tola Omba Lumumba Chiro Chamala boza ebele baninga nyonso dans Espagne ale moins Arma Wasa bino nyonso boza tranquille album mo bazo zela yango wana poto ça sous album te pendant 2 ans Tata Adolphe décembre yango yo to comme déjà presque na katikati ya fin de la ya fin ya mois ya année oh ya 2020 est-ce que obin ça ba mélomane na yo baza la tranquille ba osepela ba bimaka na décembre tozo ça l'effort bima na décembre po ba vraiment baza kozela donc Patrick Rota na pesio mbote Patrick yo yebikaka donc to solo là qui déjà ça sera un peu chaud parce que décembre oh il y a 3 personnes ba bim ça album na bango et ça problème oh ya yo lisusu ezala et ça problème de ba congolais basé belé dans 80 millions d'habitants oh ya bimi 6 mois 5 millions ba yo qui a bimi 5 millions a bimi 5 millions il y a 40 millions ba yo qui c'est bon en tout cas on a pas si artistes seniors sont beauté tous vivre vraiment difficilement tout peut ça que chef de l'état Fachi Beto le seul et unique ataba dossier na biso vraiment merci na batutu na artiste et tout na ba massa nyonso na ba ebangai o balandaka ngai partout to bosalité grâce manager bango nyonso bazawana ba migi le chef d'orchestre ya munene pena lingina patron na munene quoi merci na juste Mosaka merci na batutu vraiment Laura Mosungu rendez-vous tout à l'heure na Chetemba rendez-vous na Chetemba Dev Semukalinga Bob Chaumba Bino Nyoso allez merci voilà merci beaucoup Tata Adolphe grand merci à tous nos abonnés nous sommes pratiquement arrivés à la fin merci beaucoup au président Jusé Mosaka grand merci à tous nos abonnés Madame du cœur Annie Moussoulou je t'embrasse grand merci à toi Stéphane Dominguez grand merci à Herman Emporio garçon slim grand merci voilà nous sommes arrivés à la fin restez branchés sur cleboa.com bonne suite de programme Nantes Tungi Tungi je te salue restez branchés sur cleboa.com bye bye Nislas na bosani yote Manu Schengen baba ça son qu'est-ce quoi Angel ici qui na Hollande na pesi lombote pièce kaka pièce voilà merci beaucoup Tata Adolphe grand merci à toi charmant Matondo Deli Bosangue je te salue voilà nous sommes arrivés à la fin bye bye